Naye kopesa bino nyonso bana monde entier lelo message na mitema o etukisa maki. Boye bate mama lipopo nani. Mama lipopo na théâtre azarate. Atikala kozala te mama lipopo pour votre information za Fatou Kayembe. O achaki mbilinga na mito abatu désordre bipai na bipai koluka banani o faki ba finga Gabriel koluka nini o faki koloba koluka nini o faki koloba. Fatou tikali na soni lelo na elio makolongulu robe moulaiti na makolo un papa nanga caméraman nanga zoanga pena bien nazo lakisa ke aujourd'hui je suis makolongulu na rythme ya matanga toujours Diana toza wana to lele toujours na bazambala ya noir. C'est-à-dire toza vraiment na motema wana ya pasi ya kolela ndeko na biso Diana Makila. Alors Fatou to sengi oboye. Toboyi songi. Toboyi très bonne menka. Toboyi trouble. Na kati ya matanga wana. Toboyi tolembi na biso otinda ba message. Tolembi ba voice. Tolembi makamunyo stu ya songi o banjo sala e bandele matanga tina minito mama lipopo. Toboyi. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous signez la Barça. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Vous avez la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bandeko walandi ya Sarato la TV ba oba sepelaka na Liliane Yagola na bisika nyoso tout epese milibino par rapport ya heure petango ekoki okuto na musala ekoki okuto esika nyoso tozali Liliane Yagola vous dit bonjour et bonsoir. Je commence d'abord par mes salutations. Je crois que le lobo comme Liliane Yagola boaki bino batu botuna ko Liliane Yagola oneti euro Habib na lemba question aujourd'hui je salue l'homme selon le cœur de Liliane Yagola autrement appelé Larry 3 fois Mobali en direct de Kinshasa atterrissage babi à pina au la mer. Donc je suis là en train de parler aujourd'hui babi Yagola en Silikamabe 6e du nom Junior Mwanza Liliane Yagola te sali motema Sylvie Chipamba maman na bana balobi autrement Virginie Mampiti moi si o atanda tanda pour basignon surtout baleka le lot wana na sujet ya Fatou Kayembe songi mama lipopo nyonso tu ba kombo wana ya yo na eko limbolela na bino batu oboyeba kite trouble bande ko uta wapi songi bande ko uta wapi Yaya Gabi oto lekele lié na ba internet koloba tongo midi pourquoi o famille Diana ba bengani o famille Diana ba lobi boy o mama lipopo be mama lipopo Fatou Kayembe lelo na eko éclaircir na pesi sumbote na ba o ba finga ngai bino batu bo ba o Liliane Yagola bo finga nga bien tenga li ben gérer kolara tant actualité zo ya ben je pe zambo mo pe sanini ezokota na eko pesa bino nyonso bana monde entier lelo message na mitema o etukisa maki boye bate mama lipopo na théâtre azarate atikala kozala te mama lipopo pour votre information za Fatou Kayembe.
o achaki mbilinga na mito abatu désordre bipai na bipai koluka banani o faki ba finga Gabriel koluka nini o faki koluka nini o faki koloba fato tikali na soni lelo na elio makolongulu robe moulaiti na makolo un papa nanga caméraman nanga zwanga pena bien nazo lakisa ke aujourd'hui je suis makolongulu na rythme ya matanga toujours Diana toza wana to lele toujours na bazambala ya noir. C'est-à-dire toza vraiment na motema wana ya pasi ya kolela ndeko na biso Diana Makila. Alors Fatou to sengi oboye. To boyi songi. To boyi trouble menka, to boyi trouble na kati ya matanga wana. To boyi to lembi na biso otinda ba message. To lembi ba voice to lembi makambo nyonso ya songi o bandi sala e bandele matanga tina minito mama lipopo to boyi bomona ki biso nyonso tout to mona ki ya Gabi ndenga kote na kati ya lupangu ya ba Diana veut dire que makambo nyonso o to yoka pa mama lipopo ezaki nango lokuta biso pe media to zawana tanka to zwaka message to yaka mbamo na musala na biso po no yebisa bino ke eloko boeleki po bino bo libanda biso to za awa to zomona nini ezoleka nini ezolobama o mona ka chuku mupanjo chuku bozo yebate to zoloba nini to zosala nini oyo ezolobama. Alors je viens vous signaler vous tous que ya Gabi matanga ya Diana maboko na eza polele porte ya famille wana eza polele famille esengi na bino ba songi lokwa ba mama lipopo famille esengi boy pardon botika bango balela Diana na kimia botika bango bakunda Diana na kimia botika nyonso oya bango ekundama na kimia mama lipopo yo mutolela ko moninga anga voyage lela penga mna na songi na matanga Diana makolongulu elakisi pe bolingo bomoko lisanga esengo. Tout le monde qui me demandait Liliane Tomonio depuis le bail pour na lipopo oleki sous-souté fraternité pure Ange Gibi na ko répondre balobi tozawana lelo pour le ba vérité o mama lipopo azocha trouble na ina bisabino bo ya Gabi na Diana d'abord tozonga mukesi ma belle vie na lisungi o ya salaki ya réconciliation entre ba oyo bazaki na ba problème to mona ki ya Gabi alekaki pour ba asengi pardon na ye et pas président Sundiata asengaki président na ye et pas moko o azaki moninga na ye Diana to mona ki pe biso nyonso Diana yaki ayambaki ye na kotunisa mituna o to lukaki pas grande sœur propre azaki lokwa lipasa maman ya Diana o Diana kufeli na maboko ya Diana tikala ki bino ata message moko asuka te oye la kisakete mutu boenda bominga to ezaki susi bo nde ba songi ya mama lipopo o aza fatuka yembe azoyebisa batuki o te mobali nda boyaki ye asaki crise nere katanaki nyonso wana ya betite nyonso wana ya betite ya lobi ti Diana kufi atangeli maba mutu te alobi aza na problème na mutu te basengana déjà pardon à Gabriel balimbisanaki azaki na kanda na mutute et puis chose grave Diana vraiment za mwana nzambe baloba makambo wana bakuto na mabete lelo o baloba ikazaka mobali ya Diana ngo ye wana ke kolela Diana te donc biso nyo surtout ba message mama lipopo pesaki o aza fatuka yembe tokolanda ngo lisusu te eza fausse information une fois basisaki prière ya lipamboli ya Diana lia communion Diana lalaki kolala wana nde Diana tikaki biso que son âme repose en paix. Alors Fatou Kayembe yango banda théâtre banda kala ozwaka te modelo baninga ba ozwa to mona belle vie oyo mama belle vie oyo ya belle vie oza exemplaire lelo pa na bino bato théâtre kala Fatou Kayembe o banda théâtre na mina fa wolo yango ba bengo mama lipopo poza mutu lelo toza mutu kala mais oza ne lokote Fatou ozana nini ozana eloko te on eloko te poza songi on ozwaka te po songi leki mama mosinzo kaka yo mobeti bolongonga na mibali ya batu kaka yo lelo longo na bolongonga komi na songi Fatou ozozwa te Fatou ozozwa te lokwa bakomo tongo pe ko voyageaka te leka ta na media ngo
na TV moko bo o la biso ata ba passeport na ba billet na ba visa to lo bazwaka ata na boye poza moi ça malewa okenda kolia ka ba malewa soko meli bofor oke malewa omeli bofor oke malewa omeli bofor oke malewa musa aussi si ba malewa nyonso ba Thompson na kotumba na bandal osilisi ba malewa nyonso ba Thompson na kotumba na matonge fatwe le ka pe na télé réalité lamba zo pe ton na ton ko lambe ba makango ya yo to mona pe télé réalité yo to lembi ki songi na fatu tande na beta fatu kaembe to lembi ki songi na yo on le bochaka trouble ke bo weleli ata ba mbongo onde bo message ko welela okomi ko yana ki songi otukisa mitema batu ocha trouble na matanga batu biso pe ba auto zanga ba sujet te to kangami na kombo ya Gabi pona kolobo ya Gabi bo ya Gabi ngale kino Liliane ya gola o aleka na bemisha tumba na chaîne ya Gabi en tout cas ezaka faute na ngaite ezaka pour ça que bana ki libanda biso pe na Kinshasa peut-être ko ba yeba kité to le kato pe information tonto ki mama mokula kawana mama mo waso mama songi mama lipopo o azafa tuka yembe kotinda tina batu baswanisa ko kotinda batu baloba bo yango biso pe tozwaki yango toleki pona ko confirmer que ya Gabi ba bengani na matanga or ba bengani na bango yo te ya Gabi ezalai ka ke bekam si la pas aki wana apekisi yo kende na yo pona ko éviter baloba ki basalaki nene pe to tumba ki ka na plateau to tumbi nene oh nene tia zo boya pe ko loba likamba ya mama bokula kawana nzoka te biso pe to bibisa vérité pona beza fatuka yembe alors lelo na ye pona ko limbisa ya bino ko loba ke Maman Gabriel, ya Gabi, aza ya koyamba maboko polele na kati hôpital, na kati ya famille ya Diana Makila. Aza un problème na famille wana te, ba rumeur nyonso ebimaki o ba bengani na matango mama lipopo alobaki, eza lokuta boye binga moko ya bino ya gola na yaka toujours ko ba bosolo, ce qui vérité moko ebimi. Na bongo na ngina loba boye. Gabriel bayambie maboko polele. Gabriel aza bien portant aza na problème bon côté ya Gabi pe engalisa tango ake kuna koti na lopango aeka juste liboso porte wana Diana bande ko bima anganja mi bukulu ba o baza batumsu baza ki ona bafandi ba commentaire ya Gabi afandi lokwa yende mama Diana ezali pona ko tuki sabino ba songi mitema Papa mona kakota ki bien azala ki bien donc ban Afrique du Sud ban partout Cape Town Durban Djobour, Turquie, Dubaï, Paris, binotou, obobenga ke en tout cas ya gola, tomoni sou ya Gabi na famille wana nganza mili boso porte, barobete soute po songi abimi. Fatuka embe mama lipopo, toye ko loba na yo. Bino ba fan club ya mama lipopo fatuka embe. O bokota la popo finga Liliane ya gola. En tout cas bo finga biloko makasi. Po ya pete wana ezo matanga ba vite. Tambo finga ya makasi wana mutu muso akoti susu atala ba finga ki mutungu ba wana susu akoti atala o aye munene biloko asama peka misunyona ke sirji na ko kende sirji te naza muluba na lia fufu c'est normal là munene partout. Donc bon finga moi biloko makasi pour makambo wana ezala bien. Pour votre information en tout cas je viens vous assurer que ya Gabriel maman Gabriel Leki Gabriel tolobi na lobi bongo pona par rapport ya ba âge na ba o ba kotala aza leki ya ba yaya aza mukolo ya ba leki aza maman ya bana aza mama leki aza tata mwasi aza du côté nyonso oyo ekozwelela biso na ndenge oya Gabi aza na bangambo na bino yango nde na lobi bongo. Donc ya Gabi elle est libre et bien accueillie dans la famille de Diana sans problème, sans bitumba, sans discussion. Bino nyonso bobando baboti ke la biso ya Gabi na biso kimia. Ya Gabi na biso akomi kimia. Aza na problème te. Mama lipopo o alinga ka tia trouble. Otikali na soni. Ya Gabi aza bien, makamunyo surtout eza bien, makamunyo surtout eza normal, tokos pepele ya mbetolo. Lelo zaki justement éclaircissement mon boye pour comprendre que ya Gabi vraiment maboko ya famille ya Diana et ya bien maboko polele boye. Donc kimi ekoti makamunyo surtout bien. Triple P ya kabeka bengele balobi hein ya Liliane Yagola de toute la famille Chipamba autrement appelé le représentant légal de Kasamoto n'a PC Bambo Tebele 3 fois mobile Hilary Babi le cœur c'est là
boluke belebele te tobe déjà kuna motema nazwaka te nazwi epesa mbilinga te atterrissage de Kinshasa aye pena otala mer veut dire que na pesi mbote na ba onyo surtout balinga ngate na pesi bino pena ba mbote bele nga ya gola na lela bino fort bino nde bosala pena ke na liaka pena mbongo internet bino pena nde bosala bogo vraiment pona awa il faut na suka na mukuse na pesi bino ba mbote bele le boss le patron Tinko Luboyi ba bina minute oyo ba bon séjour na Cape Town aye ko lakisa biso madame biso ba oyo to mona kité na Cape Town que moi c'est Azaki nani vraiment le ngonya na Tinko Luboyi le boss le patron le millionnaire bambote belé moi si wa atandali puta po ba maître basitou baleka ba bibel hollandaise mamumuluba sali un grand remerciement lui-même Sarato la wati la nga plateau benam boy pour dans les canaux ba derrière moi le caméraman abi 15 basele o asaka pena ke azwa Liliane Yagola sans likwanza sans tâche pour boyebika moi bouton pe bima bato bolaka moi na suka ba problème kendi je te sali o asaka pena ke plateau ya Liliane Yagola ebonga na zozo nga pona deuxième émission au moins na suka yimo kwazo yambanga to limbolela bino babala ki libala wana likaki wapi présentation et d'autres ezalaki wapi tokotonga te pour moi na suka yimo ko kala mingi tazo yamba Yagola bisous et au revoir. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent